Bako respecter moi si ndenge ba respecter moi sa cause na yo. Ceux qui respectera moi si la famille na yo, bande kolo pe ba respecter moi si. Baso fandi ki ba mibali baso umela te parce que mibali baso choquer basi na bango. Tango yo so bimana ser wana lelo. Ser wana lingi yo wana lokote. Olala kapa na bino ata fouchette ozana ngote. Lelo ba prière à moi si wana ba faire à moi si wana nzamba otomboli yo. Okomi na position songolo pakala. Et comme yete. Au moins de au côté ma bena kata ndako pa maladi kidi. Coucou la famille, bambote na biso nyonso o bozwaka temps ya kolanda émission ya femme sage ngama lolo na lingaka bino mingi parce que nzamba lola apesanga bino hasard na vie ya mutu ezaka te nzamba ebaka un jour simple serment na ema lolo akomando koleka yo abonné nango bando otalanga tika nzamba lola o abombaka abombela ngayo abatela ngayo apesela ngayo mikolo ebele na bengi biso nyonso obozwaka te ya kolandanga boya tosambela et surtout na betaka sete na ba femme mariée parce que émission oyo ezaka vraiment spécial pour na bino ba femme mariée to bakisa mo ba plus bisika oyo ezangaki pour na bino ba fiancé et pourquoi pas pour na bino ba ficelle oboza oyo boza wana pour na causer la volonté nzambe na bomo na bino. Merci beaucoup na be. Bonjour bonsoir réseau dépendre quand na Rolanda émission ya femme sage en tout cas to s'abonner to aimer to partager ba commentaire na bino ba critique na bino ba j'aime na bino et ça langa bien makasi yo na no s'abonner te en tout cas s'abonner kuna parce que na maman Lorraine Mbala na zana ka pona sepesa bino ba obolanda ngai bozora vraiment tant kolandanga partout dans le monde. Merci beaucoup nzamba lola apambolelanga bino ceux qui osa disposer ceux qui toko sambela ensemble ngana bino parce que ngala sambela ki déjà nga moko mais na lingi to sambela nanga bino ensemble to bongisa émission na biso et le boko nzambe e kozanga te ko localiser to bondeli. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ta bonté, merci pour ta miséricorde. O sali biso ngolu kolo nanga ya babone nanga bazwa te ko landanga nzamba lola zana biso wana ko zwa te ko landanga Saint Esprit yo yebi kolobela mutu oyebi ko pesa mutu esprit ya discernement wana zolandanga Seigneur molimo mosantu fungole mato ya molimo fungole miso ya molimo amesala koyoka melelo ayokanga spécial amesala kotala lelo amonanga spécial o bongisela ki azanga te kozwa yango nzamba lola bombelanga papa azotalanga bombelanga mama azotalanga pe bana na bango bazala protéger le bokono ya nguya et localiser bango bisika bazali na longoli maladi musika ndaku na yo na longoli maladi musika ya foyer na yo ya bana na yo o nyoso monde de ténèbres bongisaki eza nul sans effet parce que la Bible nous dit toute arme forgera contre nous sera nul sans effet tika makita nyoso o bosa la pona yo nzamba lola a confondre bango na kombo na Yesu Masia. Amen. Merci beaucoup tika nzambe apambola yo kaka nengo zwaka te kolandanga nzamba lola asa elo bolam. Merci beaucoup lelo naza nazo lobela basi kaka ya mabala kaka ndenge ezalaka en tout cas ba mama langa makamso ezala nango nzambe te. Oui lelo naza makamso ezalaka nzambe te para mutu ezalaka para nzambe pe ezalaka oyebi ke libala kino mokile otika la kosila kino jour enlèvement ekoya diable akotika la ka kolinga libala ata mukolo moko te diable akotika la kolinga libala ata mukolo moko te. Pourquoi? Parce que libala eza institution divine eza mibeko ya nzambe alors diable olinga ngoti projet diable eza nini eza ke batu basala kindumba batu ba vivre na kati na kobo na kati na impudicité parce que mukolo wana azala ye moko te azala na batu ebele yango diable akotika la kolinga libala ata mukolo moko te. Et loko o diable abundisa banda ne bandele zalaka libala uta na Bible ne bandeli diable abundisa ka libala abundisa kango. Pourquoi? Yesu nzambe alola tango asali mobali aye kosala mwasi asali bango mibala asali apamboli bango apesi bango mibeko alobi boko lia nyonso kasi mbuma obosani botika la kosimba ngote mobali na mwasi
batikali. Un moment donné, mobala bimika nde zalaka, ake koluka. Mwasi atikali ye moko. Yango na vie, ba mama, mwasa libala. Zalaka na discernement. Zalaka na discernement, ezalaka pe na discrétion. Omoni diable, akokota kate na kata motema na yo pa yeba ba pensée na yo. Parce que diable aza nzambe te. Muta yeba kata motema muta ezalaka nzambe. Alors diable alingaka muta bimisa. Tant yo bimisi, yeba ke diable ayebi. Pourquoi balobaka le mur à les oreilles? Yo zomo la lokola nena oloba boye, muta yeba ni angote. Nzuka neza na mutu moko bande ko leka. Ayoki ondo zoloba. Bitumbe seni eye. Ba porte funga mate seni efungwami. Nzambe tanga bande ko pesa bango ndingisa diable azaki te. Diable a comprendre ki abina sani na poussa la pembeni. Mobala azaki te mosa tikali ye moko. Mama, tangu mobala bimaka kendaka musala soko zala musala te. Ozana na musala te mso te kaka nono bimite mobala bimaki otika na ndako mama. Koleki satana yo mingi te na télévision. Na kolo bateke kota la TV te parce que ngambo na tala la TV. Na tala la TV. Na kosa ki hypocrisie te kota la TV te non na tala la TV. TV za mon maman ko ya kolongola ba stress msusu otamboli olembi fatigue ye maman ozota no TV ko bungisa msusu nini moko boye oseka mon maman est distraction mais nyoso te toute la journée na télévision maboke novelas makambesanga tina toute la journée na téléphone YouTube non et ça la ngonga na tango nango romoni kotikali yomoko mama banda ko intercéder pona mobali na yo banda ko intercéder banda ko sambela so ata ko sambela pona mobali na yo basi ebele bazokata ko sambela pona mibali na bango te yango tozomona makambo ebele mama yo mwasa libala mobala bimi yo bando osu TV kuno zo bina mabine sanga tina lokola pe TikTok ye te yo zota osambela kande bo seka na mobala osambela lukani osambela nini yo mobali na lingaka yo mbana kendaka musala alukela kombongo siko osambela nini mama omoni lelo omona mini wana ti awe osuita ko sia ko bina kabina na TikTok parce que mobali on lakso bolingo yaya mukolo kozo bambala suka siko wana ezala c'est trop tard ko kansate ka lelo sambeli lelo subiyano non yango yo prière obetaka kara baninga balukelongi na nzambe yo te ba prière ka ya une minute kutu te nzambe na tondio merci Seigneur merci esili ba prière osala ka wana esili yaya diable akalikilaka yo mukolezali moi c'est libala fozo rateur ko sambela pona ko tika mobile na maboko ya nzambe diable ayebisi ye aibisa kieni aibise le contre ya maloba o nzamba seni ya loba kina ye pe kizengi nzamba limbisanga pona terme habite aloba ki bongo te aloba ki nyoso tokolia mais o eza na kati to stela diable ndako si alobi alingi te soki bolia ngo bokoma lokwa ye monde je bakosi ye babite abaki bongo te abimisi maloba o nzamba seni nini aloba kina ye alexabe pa seni nini a profiter kana maloba wana yango telaka muto ozo betela makambo libala na yo ko betela ka n'importe qui makambo ndaku na yo te mama diable esi atomboki yo zo mona ka ba make up ozo mona ngo mama nzamba peso miso molimo comprendre make up yo sani nzamba peso miso molimo yo tango osaka na libala yo tango ozo néglige lipamboli nzamba pesi yo eza na batu ba oluka ngo na mai misu eza na batu bazo lela nzamba pesi te studio mais yo zwi yango zo sabaje mobala zo bima zo kende musala a toucher ba salaire makasi zo mona ngana luka na nga libala te bino batu bo luka libala osu ba mbongo zo lakisa biso na réseaux sociaux ngana sa un problème mbongo te na problème libala te mama ti te trompe diable azo seka yo et ça la mukolo moko oebi Job Job il était riche
azaki tellement béni. Diable aye, aibisi nzambe. Eza te pona bozwi wana. Nda banga kayo. Ceux qui le l'ont récupéré yango. Maman, emsu pona bozwi wana ndo vandi na libale. Po mabala ba fute salaire malonga ndo vandi na libale. Nzamba simba ka salaire wana musale sila. Est-ce qu'on vanda ka na libala na? Est-ce qu'on zaka bisikta la yo bien faire? Oyebi bolo na libala. Pourquoi vous avez la bolé comme la yo? Le ko la nanu bolé le comité mon sambela nzambe zati. Non, maman. Na zongi ne bandeli. O zaki ka mon introduction on peut moulaye eh. Na zongi ne bandeli. Makamso zaka nzambe te yaya. Makambuino se kontaka. Mon sa libala foi ba pe ko tambola. Ba se bela mabalo ba tambola tala. Tous ba africain. Yo ngoza démarche ba mindelo ba zaka pote te ka choko. Oui. Et ça basi musuba tambola ndeti kuna odendela nina oke musala. Mais comment fino mobimbate? O tambola mobile kwa robot ata yo moko. Tongo tambola mobile tambola lokwa mbisi. O tambola loko lingite. Tala moi sa tambola na fier na charisme. O tambola ntala nzoto elembaka yango moko. Nzoto yo tambola loko la robot mama tambola rapé bien. Bo tambola mobile ezo ibana te wapi mobile wapi mwasi. Ozo tambola kinibi ata yomoko. Tambola kana fier. Tango zo loba pe ibana ke mwasi mutazo loba. Koza lokwa nga vwana nga oyo na minute ofana nga eziki parce que lo sambo. Yo siko lo sambo te sko vwana chérie. Olobi ata yomoko. Maman, luba na charisme. Luba na tendresse, chérie. Olobi, tellement luba no et koza pe voix na okaka to mobala koti kaka yo ki voix na yo et si maman kanda zaki nango. Yo ko tambola kwa mo robo mo bolo kwa mo document ba ucho bima ucho lokalembi. Ya tambola bien. Tambola ka bien moi salibala tambola kitoko. Moi salibala ka te moi si. Atambola kape kitoko tango zoloba pe baka makamune zoloba yo contre la kate olo awa naza na endroit ni na ko loba makambo ni na ko loba faut contrôler ka moi tango zoloba faut contrôler ka millier naza wapi makamni na zoloba na loba na banani na zoloba na banani yebaka makambo zoloba makamso yo mona ka na loba mais makambo loba na ekanga misiyo ekangeli yo ba porte non foi ba koloba na okaka efungelo ba porte koloba na okaka ekangelo ba porte tango zo lia pe na mobali yebaka pe ko lia na mobali na mesa yaya lia na charisme ozo lia ti awa ngana lia la nga lia mama mon mobile pas vendre au taloka ndozo lia yaya lie bien ko ngala mesa nozo de pa so wala petite nga ko sunga yo mama bon mamba soni boye lia na charisme ozo lia pe dato mete bon mesa na ki salité yaya mukolo kuta na mwaso aliara na charisme mama ndo bima musenzi olapa ndo bima musenzi mese na mbali mara makasi bondeni olia salité ba camarade mbali bali olia salité ata yo moko nga benze nga nazana nga complexité non yekola pe kolia na fourchette na lutu yekola kolia na fourchette na mbeli osimbi pe fourchette osimbi pe mbeli okati pe otie olie esunga yo kolimitaka vite mukomso kolia na bato baza élevé en dignité siko oitala oloba te ke nga za complexe to yo sene mobile no soni yo moko nanda kusala ba exercice mama mo makemba no sangisi mo makemba mo poisson no sangisi zo yekola yo moko na ndaku ekosunga yo atana fufu wana kaka mama yo bo pesa batu posa olia fufu na yo
na matembe na yo oliango siko na mbeli na fourchette opesa mutu penda poso olia fufu na matembele siko na mbeli na fourchette tala sala makambo ya sika komesana na libala te komesana pe na mobali te parce que soko mesana mobali mkomso so nzunga fufu oyo tana mesa osu ki kalungu oyo tana mesa parce que mesanya libala oh tono komo lesa mobali na ba cantine o komo suko sa mobali maboko na ba cantine mona ocho sumba kuna chérie pardon na apprécié yaya non non ce n'est pas bon en tout cas to s'abonner to aimer to partager ba critique na bino ba jam na bino et ça langa penda bien no s'abonner en tout cas s'abonner na maman Lorraine Mbala s'abonner yaya s'abonner makambo ezanga tina o ko bénéficier na ngote tano s'abonner menga yaya ata pona bolingo Yesu Masia okufa kine kulusu pona ngala otobika mama okangelanga mutema po nini non s'abonner te cliquer kana rouge wana yaya s'abonner s'abonner partager maman et ça langa bien makasi maman Lorraine Mbala akota rubrique asika maman Lorraine Mbala akota rubrique asika toromona sport nango toyeba rubrique nini maman Lorraine Mbala nga kota na kati ya maman Lorraine Mbala en tout cas to s'abonner au Rosala jamais déci bisous bye bako respecter moi sindenge ba respecter moi sa cause na yo ceux qui respectera moi si la famille na yo bande ko pe ba respecter moi si baso fandi ki ba mibali baso umela te parce que mibali baso choquer basi na bango tango yo so bimana ser wana lelo ser wana lingi yo wana lokote olala ka na bino ata fourchette ozana ngote lelo ba prière moi si wana ba faire moi si wana nzamba otomboli yo okomi na position songolo pakala et comme ayete o monde te okota mabena kata ndako maladi kidi